RTV, l'émission Droit dans tout et pour tous. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition que nous avons les réels plaisirs de vous présenter aujourd'hui. Alors nous saluons tous ceux qui sont déjà branchés sur la RTVE, vous tous qui faites confiance à cette chaîne, la première déjà chaîne de la révélation en République démocratique du Congo, et vous aussi qui êtes toujours branchés sur cette émission, oui, cette émission plutôt droit dans tout et pour tous. Merci notre directeur des programmes, Dieu merci Bongo. Merci aussi à notre confrère Aristote, mais aussi à la grande équipe de Jacques qui nous accompagne. Tenu de main de maître par celui qu'on appelle Claudie Longelo, notre directeur technique. Alors, droit dans tout et pour tous. Aujourd'hui, nous avons ce plaisir-là, en tout cas, de recevoir un Congo qui vient parler ici du droit de la population Nekongo, les droits culturels, les droits sociaux, le droit, en tout cas, même sur les plans politico-administratifs. Donc, il est là. Lui, c'est le président Hilaire Milando. Il est président de l'association des ressortissants Congo, en sigle ARECO. ARECO, Association des ressortissants Congo. Donc, il y a président Hilaire Milando. Tokobeta Masolo, il y a droit, il y a Nekongo. Tokobeta Masolo, il y a association na bango. Tokobeta Masolo, il y a privilège nini oyo Nekongo basanango na gouvernance actuelle, na régime actuel. Voilà Masolo au Tokobeta et l'ongona président Hilaire Milando. On a déjà salué. Bonjour Pembo Tenayo, président Hilaire Milando. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Voilà, c'est la première fois où il y a une émission Nabiso, puis une chaîne Nabiso Awa, il y a RTVE. Est-ce que vous allez très à l'aise Awa? Oui, nous allons très à l'aise parce que nous allons moi Namoka, nous allons mon payaté, nous allons de père et de mère. De père et de mère. Congolais, Oyo, Abimeli, na province ya Congo central, précisément dans le territoire ya Sekebanza, et dans le secteur ya Bundi. Voilà, on a déjà tous allés dans cataracte et tous allés dans Bas-Fleuve. Non, on a tous allés dans Bas-Fleuve, dans Dikuku, il y a Tété. Ok, donc on a tous allés dans Bas-Fleuve. Dans Bas-Fleuve. Ok, district il y a Bas-Fleuve, oui. Territoire au lobby, Sekebanza, secteur Bundi. Voilà, parce qu'il faut qu'on précise pour que Bandeko Bazali Kolanda Biso, Bakota vraiment na ben pe na vif ya sujet pe ya émission na biso. Alors moi salutation déjà na Banekongo nyonso na Kikongo, pe si pe na Banekongo mbote na bango na Kikongo. Oui, il y a quelqu'un monsieur le journaliste Matondo Mingi samuna ko monisa ke ya kireka betoke le ba ressortissa Congo. D'abord, on a coupé sa motte na ba dirigeant nyonso ina gena ko tuadisa kimbuka ya Areko. Areko ya pamba pe, mais Areko makuku matatu. Donc na luputa gena kutuba les trois piliers du Congo central, Bas-Fleuve, Cataracte, Lukaya. Donc Bas-Fleuve betkena mbuta Kasavubu, Cataracte betkena mbuta Simoki Mbangu, et puis Lukaya betkena mbuta Thomas Kanza. Donc il y a un autre qui a Areko makuku matatu. Donc on a coupé sa mbote na badije na kutuadisa Areko na niveau ya Congo central. On met d'abord na coordonnateur ya district ya Boma Mbuta José Masosa. On met kona diaka na mama Matuela ya ikena kutala Areko ya district ya Tiela. Pe mekuza diaka na bampangi ya Cataracte et na Lukaya Mbuta Cordon Kami. Voilà, Bampangi Nyonso na mepe sambote malgré que le mingi, mais en général mepe sambote na Bampangi Nyonso ya Areko makuku matatu ya Congo central pe en général ya Kinshasa. Merci beaucoup président Hilaire Milando. Alors directement tout allez kobeta masolo ya Areko. Areko tolobike association des ressortissants Congo. Voilà.
Areco, association des ressortissants Congo. Idée wana ya kosala association Oyo et Outaki wapi président Hilaire Milano. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Ça mon question na yo. Nazwa ki likanisi Oyo ya kosala Areco makuku matatu, donc association des ressortissants Congo. Beto mekatala bampangi na biso nyonso bande kuna biso excusez ngai bande kuna biso nyonso na kati ya RDC na ba province tozali nango parmi les 26 provinces okomona chaque province na ye bazali kosangana o bazali kobenga association de Nord Kivu, association des ressortissants de Grand Bandundu, association des ressortissants de Équateur, association de mais sikoyo biso na kati ya Congo central et ezalaki te. Alors eloko wana ekopose ngalo bi non biso pe bakoko photo sala association wana donc ezali les trois piliers to sangana yango wana to ekozwa likanisi ya kosala Areco makuku matatu oyo ezali kosangisa les trois districts du Congo central par fleuve cataracte Lukai. Ok, merci beaucoup. Donc likanisi utaki wana likanisi zaki ya kosangisa batu nyonso bazali ba ressortissant Congo ndenge to benga bango ba ne Congo, les Bena Congo, les Bena Congo. Ok, voilà, c'est très important. Donc les Bena Congo, ça veut dire bande nyonso o ba uja na province ya Congo central uti kotanga les trois districts où ils ont composé province ya Congo central. Alors tango sangisi batu wana likanisi ya kosangisa wana ezato sangana poto sala nini? Est-ce que vous allez pour défendre le droit ya bane Congo? Est-ce que vous allez pour un positionnement politique pour Nicolo Mikolo et comment kana sala moi eloko nanga pour koto ba bendanga na so moi likonda ndenge na kishase comment ndenge na Congo et comment est-ce que bosali association oyo pour défendre ba droit ya ba bena Congo ndenge zo benga bango? Oui, merci monsieur le journaliste pour la question na yo. Areco makuku matatu to sali yango pona intérêt personnalité. OK. Eza pona intérêt égoïste mais pona intérêt yanga moko pona se retrouver non. Ezali pe parti politique ité. OK. Areco ezali socio-culturel et politico pona ko revaloriser notre culture Congo. Pour revaloriser culture ya biso ba Congo. OK. Pe ko défendre yango. Pour défendre pe ba intérêt na biso ya ba Congo. Province na biso pe ya peuple congolais nyonso peuple mu Congo. OK. Donc le but de Areco biso to sali yango te o poto wana kozwa kwanga ou bien poto sala parti politique mais to sali yango d'abord pour na unité. To zala bomoko ba Congo nyonso ndenge ba koko na biso balobaka Mika Mimbwa lekela bakimosi vumbu kila bakimosi. Donc to senga tous les trois makuku wana to zala bomoko dans la même direction. Dans la même direction, ndenge bakoko na biso bazalaki Mbuta Kasavubu, Nzezalandu, Tomakanza, Mbuta Kasavubu. Mais si pour le moment biso ba Congo, toza le sous na bolingo wana te. OK. Donc yango wana Areco ezali ko ya pona ko zongisa biso et nous voilà biso ba ressortissant Congo. Na bande ko na biso bazana Congo central, na biso toza na Kinshasa, na bande ko na biso ba Congo baza ba diaspora, tozonga tozala esika moko liboke moko. Donc Mika Miki Mbwa lekela baki mosi, sikimela baki mosi, tozala se mutu pe moko. Voilà but ya Areco yango wana pona ko sangisa tozala na unité. Bomoko. Bozala na bomoko ba ressortissant nyonso ya province ya Congo central to bana komondela makambo ndenge moko. To bana komondela makambo moko. Yoza ateke baninu baninga bazo raisonner boye bato musu ba raisonner boye mais il faut bato nyonso batala na direction moko. Kotala na direction moko on a vers quel objectif? Est-ce que zali pona développement ya province ya Congo central? Est-ce que zali pona kotombola ba individu ko kumisa ba individu to eza penza pour que Congo central et lelo et tout le monde a rayonné ndenge ba province musu ezali ko rayonner. Merci ndeko na ngai journaliste. Donc Areco eyete pona kokumisa kamwa bato moko boye. Areco eyepete pona kotika bato moko boye be songolo ya bato moko boye. Areco ye azali pona kokumisa mutu te mais Areco elengi intérêt général
province na biso ekende liboso pe mboka na biso pe développement d'abord tozosenga na Congo central ya mutu nyonso a se retrouver. OK. Esika nyonso mu Congo azali a sentir que oui naza na province na ngai naza na mboka na ngai na kati na RDC. Esati ki nuka kama ndambu ya batu oyo bafanda kaka bango non. A rekoye koloba ke no to longola esprit wana tozala mutu moko. Tous à l'ending bakoko na biso bazalaki bazalo kotala même vision bazaki même regarde mais oya biso ya lelo mutuna mutu sika na akomi soki totali na ba acteur politique na biso donc bazali souci na souci oya peuple te. OK. To pesi bango ba mandat ba députés provinciaux ba députés nationaux ba gouverneur pour lobela peuple pour la défendre intérêt et développement ya province mais ndeko journaliste les lois sont totales misère ya bandeko na biso tozana yango na Congo central mais na mai na biso ko sala passé misère est côté na Congo central mais oui misère est côté na Congo central bandeko na est-ce que date ya suka to ba mois ya suka oyo zaki na Congo central na neo 2025 ezana mois nini bon ngana uti na Congo central je crois bien na 2024 na Congo central na uti na ba fin ya 2024 na zalaki na boma parce que ngana za mwana ya boma. OK. Bien sûr, na botami na kati na territoire ya seke banza na Kessa. OK. Na mission ya basango ba bokolaka na Kessa. Mais na évoluer na kati ya ville ya Boma, umetangela kuna peme bakela pe diplôme. Président Hilaire, est-ce que na année 2025 bandi so quoi de OK déjà province ya Congo central? Oui, en tant que nazali ressortir Congo central, pourquoi pas? Bongo tangu na kenda kapona kutala association oya Areko. Yo kanisi Areko ezaka na Kinshasa. Areko e bandi na Mwanda na Boma na Tela na kenda kape kotala pe ba responsable pe na échange kana bango. Alors ndengo utiko kende wana nde osali constat omoni ke misère ekoti na province ya Congo central. Siko misère wana ekoti ndenge nini? Papa Premier ministre tangu na uti na Boma tangu na tali situation ekomi na Boma ti ozoko yoka lelo ono voilà insécurité ekomi na kati ya Boma ba jeune garçon même pona nini vie pauvreté oyo benga na monoko mboka kimputu donc kimputu ki kotele ku kati ku Congo central précisément na kati ya ville ya Boma lelo tozali komona ba compagnie ongana tika kana kana papa journaliste et ça sauté cette compagnie nini par exemple Miamo yo zalaki kuno zaki na ba compagnie nini pe lelo ba compagnie nini oyo zo mona kesi ekufi ezala ka sauté biso tangu ngana zalaki na Boma ozo mona libongo bandeko bazokende soyo parce que vie ya bana Boma presque mingi ezalaki soyo kabinda alors les autres sumba pe ba jeune garçon ozo mona tango masu ezali koya ba fille ya pétrole ba fille ya majour ba fille ya donc ba jeune bazokende bazoko pousser pona ko bimisa ozo mona pe ezali ko vivre pe bongo ya mwana to benga rapport. OK, port ya Boma port ya Boma yeba sa ozo mona ke soki yi ozo mona mouvement na kati ya Boma mais les lois sont na kati ya Boma ke lokuta port ya Boma ekauka compagnie wana ko benga bi LBMA ngana sala ka stage kuna et la kisi nini LBMA ezali compagnie bani ko sala mafuta ya ndika. OK, na Boma bazokena kosomba bandika na ba village o ba koko na biso zomona pa chaque samedi so ko na wenze ya samedi na Tiela na bamboka nyonso bazokena kosomba bandika oyo zomona pafo na mboka bazokosala nini o mama zokolamba me bandika wana poussière wana bazoko protéger yango bien okomona baye nango un samedi bazokotengo alo mide LBMA abanda kokota presque partout. OK. Pona kosomba yango baye nango na Boma donc ozomona vraiment ba jeune ba musu bazalaki ba chauffeur ba convoyeur parce que mituka ezalaki belé pona ko benda ka ba bandika wana bazokotika na Boma na LBMA alors LBMA ezalaki compagnie moko bazosala mafuta ya ndika bazosala tourto nyusu wana ba mama bazokina kosomba ba tourto wana lelo siko compagnie yango komi ndenge tangu na zongi na Boma na episode ndeko na ngai na leli mai na misu bona nino leli président Hilaire parce que Nathalie par rapport ndenge vie ya Boma ezalaka na kalata tozokola lelo soki na Boma mais misère pasi compagnie nini susu ekufi oyo yebaki ba compagnie ne net Onatra ekufa Onatra fonctionne comme ça kombo ka ketika Onatra. Ah bon ba tuneus bazala ikuna bakoma ba chômeur ba koko na biso basala na Onatra ba papa na biso basala na Onatra lelo Onatra ezali soute na Congo central ezali Congo ya Pambara kombo ka ketika na Boma que nous voilà Onatra na kati ya Boma mais eloko moko te na compagnie wana ko benga ona enani bralima papa
bralima na bon manepsa yo et banana Kinshasa ezalaki compagnie moko ezalaki bien organisée même temps au président Mobutu bana ko na Congo central ceux qui aillé même na matadi wa place nde abana kolala ezalaki na bralima ya boma na kikuku donc toloba le président Hilaire Milando donc toloba ndenge to sabo elelo na province ya Congo central nzale koti chômage ko tolobela te yango papa ba entreprise no sur le ekufa mais ekufa ndenge nini nyonso wana ekufi pona nini pona ba dirigeant na biso na bande ko na biso ba député to pesa ka soit ba kene ko lobela peuple moi ba lobela peuple ezate bazo ezokufa bango bazotala na bango bazotala lelo est-ce que yo so mona même député me ko na parlement na assemblée nationale ou bien assemblée provinciale bazo lobela situation ya ba compagnie ezokufa ba LBMA ba Midema ba RVN no swana ba Midema wana minoterie de Matadi oui ezalaki une grande entreprise même na boma pe ezalaki bana ko sunga biso na sala kuna OK po bana ko sala pe makama ko somba café to sala kuna usine wana mais lelo c'est OK ekufa ekangama yango wana ozomona vraiment to senga vraiment na pa mama premier ministre mama Ndona ozali chef ya gouvernement ya RDC metala esika yo outi obimeli na province ya Congo central. Est-ce que maman Ndona zo occupé province ya Congo central na moni pe olati polo na ina ebite pona nini olati polo ya mama Judith Suminwa awa est-ce que maman Ndona azali ko occupé province ya Congo central po ba ndeko mususu ya Congo central na sololi na bango balobi ke mama Judith jusque là ba action na ye na Congo central et monani nanoté. Alors président Hilaire Milando yo la biso polo to moni lamba ya mama Ndona Judith Suminwa yo yebisa biso yebisa ba nekongo bazali ko landa biso est-ce que mama Ndona a celle déjà ba action na province ya Congo central. Merci beaucoup DT Glody Longelo photo maman Ndona ya mwana. Est-ce que ça allait déjà moussala na Congo central? Maman monsieur le journaliste esika maman Ndona zali ko landa biso en tout cas d'abord mbote naye to pesi mbote na moussala ne ko zali ko sala. Monsieur le journaliste na ko poser question soki mwana botami mwana soka botami est-ce que mwana yango mbala moko abandi kolia abandi koloba abandi kosala nini ezalaka na ba état par état président kokota na langage ya ba politicien te parce que ba politicien okomona ba musala o ba voter bango ba sala yango te après ba komi kozwa ba prétexte onde to bandika ka sikoyo bo juger biso na noter kokota na langage wana te no ba vérité pona mama premier ministre na FCA onde kolanga monsieur le journaliste ko juger na noter ta ya ko juger comment ça parce que tous autres la moi bilembo oya zali ko sala na moi tant oya muke oya ko bilembo esa wapi bande ko na Congo central balobi bilembo esa te bilembo ezali papa na ngai awa na yoki auti ko matisa zoki lo bakino bala kala mingi te simigi ezali ko appliquer na pays mobile masolo ya simigi wana ilingaki ezala appliquer depuis le mois de janvier depuis le mois de février ya 2025 mais batunyo so bakondana mama pesa ngai tempo batu bakondana mama Ndona bali mama Ndona akwesi arrêté wana ya ministre ndenge akwesi yango te otuninga ba bien fait ya mama Ndona yamone nazoyela kokatanga na mute tika nano na kende nano soki na lobe sika moko mabe après oko zongisa ngai kokatanga na mute na kasi simigi ekomi wapi simigi ezoko ya na nzela toke na ba evre mama Sumina lelo ngai président national ya Areko makuku matatu soki nazali kolobela mama premier ministre awa donc azali Ndona ya biso photo soutenir ye na ba evre azali kosala biso na Areko voilà to uti na nkamba presque 2 voyages le 6 avril pena le 27 avril mais soki to komaki kuna to komaki pona soutien na ye soutien ya mama Ndona oui donc azali ngana benga kai mama solution ah bon azali mama solution oui mama solution soki no yoka soki ayoka li ba ne Congo ba ozala contre yo non ba ne Congo ba kozala contre na ngai le bena Congo la qui sera contre moi c'est que baza ba Congo te soki vraiment ndenga na zokolo ba boye maman Ndona photo soutenir de PlayStation parce que quand même azana souci ya province parce que même tant ozala ki makambo ya insécurité ekoyaki na banza akitaki na Congo central pona kopesa bande kuna biso ya ba société ya mwana uti kotanga ba compagnie ni ose kufi maman Ndona na programme na ye vision ina zana ngo pona province ya Congo central ne makambo ba na Congo bazo c'est la mwana président apesa ki promesse président papa journaliste oui tango nazalaki na mama Ndona na voyage na Kimpese na banza alobaki yango bien alobi ba compagnie nyonso ekufi na Kimpese sinate kufa apesa ki bango alobi ki bopesa ngai temps
après ça qui bango promesse cimenterie nationale ekufa déjà. OK balobela ki yango mama alobaki yango nyoso wana bo pesa ngai tana zali kozonga ezala même bande kona biso makambo na zoto yebiso ya ba compagnie oya boma ekufa ba onatra nyoso na ezala mutu ya mama ndona lobela ki yango bo pesa ngai ta parce que ezala mutu na ezali azana ba projet nango yango fo azongisa yango mais ezali parce que papa oh non faut que ça kondima on dit libulu papa journaliste libulu hein on a continué yango mabele po ezonga no ezana ngo facile ngai il faut na mona ngana za journaliste ba population bazolanda ngai même na province ya Congo central même bandeko ya diaspora bazolanda nga avant que ngana ndima il faut na mona ba action so ngana moyite na ndima caméra na ngai ya Glody Longelo caméra na ngai ya ba cameraman na biso ya scène na biso tango eke e lakisi biso ba action ya mama ndona nde wana ngana ndimi o tozo mona te yo yeka ko lobi na télévision ngana ndima papa journaliste ceux qui mutazali ko sala musala fa kondima ataba to bayina ka mutu mengai pona nga par na nga na ibike mama ndona azali ko travailler ba avancer ezali na province na biso ya Congo central par rapport na oyo azali ko promettre biso na ninga lobaki compagnie ya Sinati na ekozonga na ninga lobaki likambo ya courant na ninga lobaki likambo ya mai na insécurité Siloupe Koufa, alors il y a un soin. Mais qu'est-ce qui reste encore à la province du Congo central? Yo zali notable ya Congo central. Et là on est sous le tika na province ya Congo central. En tout cas, papa journaliste wana na kobomba yango te na Congo central soki na tali pe toza sosi na compagnie. Donc tika leka lokola SNL. Siko SNL yango na pe po okota yango tika la ka komboka. Yango tozali ko senga donc bana ya Congo ya province ya Congo central bazali ko lela ba compagnie ezate okena ba onatra wana okena ba SNL wana okena kutaka presque ba paille. Donc auto benga ba mingizi là. Alors ndeko président Hilaire Milando olobi ke kuna na province ya Congo central eloko ezali lisusu te. Mokonza mboka azali na gouvernance ya mokonza mboka bino ba imboka bobenga ka Fati Beton. Na gouvernance na ye province ya Congo central ezo bénéficier nini jusque là moi li lobana na mokonza mboka zali kolanda biso bon ngai ba ndeko ya nyos bazali kolanda ngai pona mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi bonga na benga ka Swadi Songanzila donc oyo ayeko zongisa Songanzila elaxini non parce que oyo ayeko zongisa mboka na nzela. Ah bon? Mboka ezalaki ya kotenga mato zalaki na donc mais siko oyo aye donc na kikongo to benga kaye donc tout doit soit dit Songanzila nga yango na benga ka chef de l'état son excellence monsieur le président de la République c'est excellence Félix Antoine Tshisekedi après na kikongo to kenaka soit dit Songanzila pona nini na oyo ya zoko sala na mboka ndenge to salaka lelo yo ko tambola lelo po oloba contre mutu mais nyoso wana état de droit ezongi na nzela donc ngana benga ka Swadi Songanzila et loko pe le susu ngana bino ba bena Congo bo bénéficier nini tango zo benga ye Swadi Songanzila ndenge zo benga ye bino ba bena Congo na gouvernance ya Fati Beton bo zo bénéficier na nini jusque là bon ngana zolo ba yango na régime ya Fati Beton d'abord ngana zali ko remercier pe na zali ko féliciter na zali ko ndimaye par rapport na ndenge aye ko revaloriser biso na kati na province ya Congo central pour na ba nomination o etali bato bazana ba institution ya mboka. OK. Parce que des nominations ya nani? Papa ngana banda oza mwana muketo za mukolo banda okolo na mboko banda le l'époque ya Kasavu bokenda banda to banda histoire ya Congo. Est-ce que yo soko mona déjà premier ministre ya Mukongo tandis que biso ba Congo Solution à Maman Ndona. Mais non, non, c'est la Maman Ndona. Non, tout le monde que nous voilà, tout personnel, oyo président a sali biso na province. Ngana bona na be yango cadeau. Après c'est biso cadeau parce que biso vraiment biso nde ba Congo to bandaka politique na kata RDC surtout na province na biso ya Congo central. Premier président Moutaka Kasavu. Voilà. Tango premier président Kasavu même président mais siko lelo banda Kasavu bakenda. Président Félix a nommé Maman Judith Soumino voilà. Comme Premier ministre. À part nomination, on a nomination. Oh, papa soko que na président ya cour président ya cour de cassation. Asende kuna biso mu Congo. Nani monsieur Firmin Mvonde. Mais papa ba pose wana na kalezala ki ya batu ya likolo hein. Mais le général. Oui. Ça lelo na ba problème na ministre Kosa Mutamba. OK. Mais asende kuna biso mu Congo. Tala biloko ndengwana to yeli susu mama questeur na biso na Sénat mama Ndona mama nani Ngudianza
maman Ngoudianza oyo ndeko na biso Nefertiti je crois maman. voilà oui maman na biso maman Nefertiti en tout cas esika ozali maman mbote na yo bande kono bako yo na pe vraiment azo ko sala pe musala ni kitoko mais na économie to mona par exemple ministre Daniel Mukoko Samba OK yango na gouvernance na yo komona ndenge nini le professeur Daniel Mukoko Samba c'est le journaliste ko kata na noter non tout non pour tout linga ye to remercie par nomination yango nazo yela yo soki totali na ba ministre est-ce que yo na gouvernement ya Mobutu même oyo to koleka wana komona ba ministre 4 ya ba Congo bien non ezala ka pas moko mais lelo tozomona ba ministre ba Congo tomona ngo 4 okena ba vidéo ministre sport asa Mkongo ndeko na Mkongo toke ministre ya habitat urbanisme son excellence Crispin Mbano asa ndeko na Mkongo toke premier vice ministre ya économie nationale ndeko na yo kala Mkongo ndeko na Mkongo le Bena Congo donc vraiment voilà eloko ngana ko mais ba action na bango na province ya Congo central batino sotangi wana ba action na bango nde yango population na posa ba nomination ya ba Bena Congo te ba ba ne Congo te mais na posa ya komona ba action o bango bazo sala pona amélioration ya ba conditions de vie ya ba Bena Congo oui ndeko journaliste to condamner bango te mingi ba se baser kaka na kati ya province ya Congo central bazali ba oyo bazali na niveau national to yebi ba voilà c'est kaka tiki no voilà bango non mutuneti Mukoko excellent Mukoko Samba lobina banza azalaki na réunion oyo apesi développement ndenge nini to ko longola buso to eza na kati ya province ya ville ya Kinshasa wana za musala fale gouverneur ya province sala yango mais Mukoko Samba alobi que non ngana koti makambo na po banzela busoto ekomi ndenge na ndenge excellence ministre Mukoko Samba azio mo premier vice ministre alobi que non sikoyo ngana zo sala to sala crise boy poto longola busoto ekomi na ville ya Kinshasa voilà busoto ekomi na ville ya Kinshasa gouverneur ya ville ya Kinshasa dali pe Nekongo quoi comment on appelle excellence Daniel Bumba Lubaki alali pe Nekongo donc bosoto c'est que ba Nekongo ba tiamo te ngambo malgré na yeko lobela kombo ya Bumba awa te wana to kiri musika OK voilà to lobele yango te parce que wana eza masolo musubizo zo ko pesa d'abord félicitations mais salité sali mais na lobika ka salité sali bosoto vraiment na ville ya Kinshasa wana vraiment to ko bomba yango wana to ko bomba yango vraiment partout to zo kende kaka donc vraiment par rapport à to zaki na kalana le vraiment salité na ville ya Kinshasa on ne parle même plus alors Areko siège nango ezali wapi parce que tozali kokende na suka Areko siège nango ezali wapi banda Areko ebandi ezali déjà combien d'années pe posa na bino en tant que président de l'association des ressortissants Congo lelo posa na bino ezali pensani bon d'abord vraiment des soucis na ngai nazo kolela na ba notable Bena Congo yango est-ce que longola chapeau ba mona yo penza bien ba notable Bena Congo wana d'abord nazali kopesa mbote na ba notable oyo nyonso nga nazali kolobela yo d'abord Mbuta Kindwelo oyo azali patriarche oyo azalaki président ya Sénat ya bureau assemblée ya président ya bureau d'âge ya Sénat voilà kende kotale na patriarche Kindwelo kisi azali mbote na ye to ye lisusu na coordonnateur ya ba communauté de Congo Bena Congo oyo azali kobenga Mbuta Bifumanu ye nyonso wana peso azomona nga esika azali vraiment mbote na ye to zopesa donc na ba patriarche nyonso wana vraiment ya biso na mbutantezo mbote na bango eloko ngana ye kolela awa ezali ba ministre ba notable ba députés provinciaux nationaux ezala même mama na biso oyo liboso d'abord ngana azali kobenga mama solution mama ndona eloko oyo Areko eza ya bino ezali parti politique te monsieur les journalistes Areko ezali Mukongo nyonso ozala na PPRD ozala na Palu na INC ozala Kimbangise ozala na armée d'Israël na catholique et kati na Areko ezali kosenga bino nyonso oya na kati ya Areko parce que tout Mukongo est arekokiste olinga te yango wana nazali kosenga na ba notable esika bozali boyeba ko soutenir Areko tanga nazali ko luka bino nyonso na luka kabino ezaka kama mama premier ministre te na yebi excellence Mukoko Samba Didier Bidimbu bango nyonso na luka ngo Bambuta Bifumanu même le gouverneur ya Congo central c'est na komela na Congo grâce bilolo malgré ayambanga ite na kinana matadi na zonga vraiment na mai na misu na koti si audience ba yepsinga zo ya mangani mena koma bono excellence akina Kinshasa et ça nga passe tant que ngai nazali président national ya ba ressortissant Congo nazali na droit ya kotoke porte esika nyonso yo zali Congo pona ya président ya assemblée provinciale ya Congo central Papi Matezo
na papi mantezolo nga na pesa ka mbote écoute to solo la kana mingi na ndinga voilà ya za la kana simple vraiment aya bagane téléphone facilement soko bengi kaka so osengi bango nini ba soutenir Areko bon na senga ka bango vraiment na côté wana papa yango déjà mapasi biso ba Kongo tozana ndo ko kabati oh na loka yango Kongo azana ye donc si tout le premier citoyen azana mboko vraiment biso nde aussi président bokonzi ya liboso mais vraiment na côté wana ya eloko wana pona kofunga mukongo atalaka na musika mukongo donc nature nezali observation donc po akweya afongolo bonde bandeko na so ngala bazalaka po ba swahili papa ba association ebele tuzo komona ya bangala tala pesa siège pesa adresse ya siège ya bino ou pesa numéro de téléphone o bakoyi kokota en contact numéro de téléphone ezali message disi ko na futela nazali donc siège vraiment yango bana ko lena bana oluka ba notable même bama premier Nathalie Sakiye même Daniel Mukoko sama na komaki na bureau ne pona ko telisa bango likambo ya siège ya Areko toza na esika moko mais Areko et botamina kisenso na commune kisenso na district ya Moamba Areko to bandi yango le 24 août 2017 c'est moi le président cofondateur ya Areko le président national ngande mutanazo ki likanisi jusqu'à lelo tozana pona nini soutien ezate yango ndina luka ba notable ba ya ko soutenir eloko yo eza ya biso ba Kongo mais ba notable na biso ba Kongo baza trop ferme mota balingi ko yambanga ite on a parfois na bengi kaka pro attendez voilà donc Areko eza na kisenso siège social to sala ka réunion na avenue Fuma esika to futelaka eza ya biso te mais eza ya bato. Merci beaucoup président, je crois que ba numéro na biso allez afficher en bas à l'écran mutunyo salinga kota en contact na Areko pe na président nango bo benga biso na ba numéro wana eza affiché nzamba pambola mutunyo salinga biso donc ba bena Kongo nyonso président au précis numéro T bon numéro ya biso ya groupe na biso ya WhatsApp ezali 09 90 26 88 77 09 90 26 88 wana numéro na biso ya groupe ya Areko Makuku matatu ezaka ka moko monsieur les journalistes muto ko sayote oyo ezali ko kama na président national Hilaire Milan. Merci beaucoup bande konos ba ressortissant ya Congo central o bosuli baku ya kolanda émission na biso ya mokolo na lelo na nazo ko interpeller le gouverneur Grace Bilolo. Nous avons interpellé le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo Honorable. Nous avons interpellé Excellence, Première ministre, Mama Judith Soumina, Excellence, le ministre Daniel Mukoko Samba, Excellence, gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, Areko, association, il y a un ressortissant Congo Yangoyo, Bomema Yango Liboso pour que Bana Nyonso ya Congo central va se retrouver dans Nzela, il y a association Oyo. Merci à l'équipe technique Oyo et Mema Kibiso na Bandako, ya Baimboka na Mokolo na lelo, Claudie Longelo, mon directeur de programme. Dieu merci beaucoup. Au côté Kibiso na Bandako Baimboka. Donc on se retrouver très prochainement dans le cadre de cette émission, surtout avec le présentateur Aristote. Donc on se retrouver pour toujours Liboso na Makambo Italie, République démocratique du Congo. Ce qui nous colo, mokila mizongelité, donc on très prochainement. Merci, restez branchés.